Agent 7, j'étais à Mila, Bazakoka, Tessa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bonjour fidèles amis internautes, il y a Info 16, Bino Bato Bolingaka, que demandent les peuples? Peuple azo senga nini émission na bino totie pena poto za la pembeni ya bino bato bo kotala rabiso libanda mboka pe bao bo tala biso awa na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, voire na ba province Néango, en même temps na ba pays voisins. Alors le scrutin avait été renvoyé à une date ultérieure sur décision du président Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Alors, chers internautes, Lingarabino Mingi, on vous aime de trop. On va essayer de faire un baladeur parce que tout le monde demande les peuples. Peuple azo senganini, peuple azan a besoin, il y a un bon gouverneur, peuple azan a besoin, il y a batoyo, barozala pe pembeni na bango, bazan a besoin batmorote baro manipuler bango. Alors on va essayer d'écouter la population par un baladeur. Tout na bango profil nini un bon gouverneur autozan a besoin d'abord à la ville à Kinshasa mais également dans la province Moussous. Le lenge nini yo gouverneur et sengeli azala to ba réponse na yango na batunyo sto to rotuna mituna na nzela mais bino pe bato bo kotala rabiso bolinga émission tellement makasi bo sala rabiso confiance to recepe sabino bo s'abonner donc son de cloche eza juste mon pandi wana bo cliquer sur yango bo allumer yango pour que bo zwaka ba news ba vidéo nanga to ba vidéo ya Info 16 tous les jours boza parmi ma première personne au barotala ba émission na biso. Alors un grand plaisir à celle qu'on appelle Louisiane Binga Bolemba, ma grande sœur, ainsi que à John Mbala, Jean Mbala, les papas de Céane et de Penela depuis Turquie à Istanbul. Ba gros bisous na bino. Alors quant à nos internautes, bino bato nyoso bota rabiso, to tiki bino na nobo yoka, comportement, attitude, caractère, il y a bon gouverneur. Oh, bozana posa nae awa na Kinshasa, botike la biso kombo nae, bino pe bo proposer biso. Que demande le peuple za okobara ase koba. Ok. Voilà, chers internautes, Batunyosto Balingaka Info 16. Que demande le peuple? Peuple azo senga bato lo lengenin kande tolobaki na introduction na biso. Alors, baladeur na biso aleleza ko constituer kande na lobaki ya retourna population parce que biso linganga ming kozala pembeni ya population pour que to tomber ka na ba mêmes erreurs té. Alors, ndeko nangai, bonsoir. Bonsoir. Alors, toyebi biso nyo surtout le lengenini ex-gouverneur na biso ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta akumbela ing marambongo ya ki gouverneur. Na ebité soka kumbaki yango kitoko to mabe. Alors, question nga ezali boelo ko l'élection ya ba gouverneur eye turoyo. Le lengenini oyo, le nouveau gouverneur, il faut se comporter. Avant tout na lingna yeba non est-ce que l'ex-gouverneur akumbela biso ville malamu to mabe selon yo? Bon, il y a Bolamu, il y a aussi Mabé na Kokumba ou ya Kumbagi. Mabé, il y a l'ibosson à Zomona par rapport à l'assainissement d'abord et à la ville Nabiso. Il y a vraiment quelque chose à échouer, à traiter vraiment pas bien comme il faut. Il y a l'ibosson. Et il y a mis balai, il y a aussi secteur, je dirais, transport et autre chose. En tout cas, ce sont des blocs mis balai, on a en tout cas qui est malamouté par rapport. Il y a le gouverneur Auto Bima. Vraiment, c'est ça. Voilà, alors le Lengenini, gouverneur à Sika, assemblée provinciale, il faut voter. Le Lengenini, à Sengeli Azala. Et là, le gouverneur Oyokota, d'abord, il faut d'abord Mutumoko Oyozala proche et peuple d'abord. D'abord, Aïba peuple, pays, Azala de temps en temps. Azala Mutute, car il y a bureau et autre chose, Misala Mbong et autre chose sans peuple. Non, d'abord Azala Muta peuple. Deuxièmement, Azala Mutu Oyo, Arobanda, Kobongisa, là où il faut Kobongisa. Domoni, Balabala, bloc belé, électricité, donc presque tout est mort. Alors, on a dit Azala Mutu Moro Oyo Arobanda Kotala,
amoni pe asali. Nde vraiment na lingi gouverneur oyo akokota sikoyo azala. C'est comme ça. Donc azala mutu oyo amoni erreur directement agir. C'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que parmi les candidats gouverneurs, vous avez quelques-uns? Non, jusque-là, je dirais pas encore. Mais habité. Donc, et vous avez la surprise peut-être pour nous? Oui, oui, je vois que vous avez la surprise. J'espère que les députés provinciaux, qui le au gouvernement, il faut gouverneur plutôt Esengeli Azala. Merci beaucoup de vous. Mbote maman. Boni yo malam. Bon, nasa malam nangolo nzambe. Ok, tozu on a que demande les peuples émission moko etala maramo kilimo bimba, etala marana Canada, etala marana Turquie, na États-Unis, etala marana Afrique. Tolinto yeba selon yo, le lenge ex-gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kumbuta kumbelela kibiso ville na biso en tant que gouverneur. Est-ce que kumba ki ngo malamu to mabe selon yo? Bon, selon ngai namoni vraiment malamu vraiment mingité. Ah bien sûr kaza malamu ne mais to tambola ki vraiment na malamu te parce que mboka yango moko ezaki nanu bien te parce que état de droit vanda kité donc to sanga ki mama kambebele. Bon, na président otoye otoutiko ya mbasika o Félix Tshisekedi président ndé abeti non c'était na makambo ya droit ya corruption donc c'est-à-dire que président c'est-à-dire que gouverneur déjà o akoya atambola nanu na esprit ya état de droit. Soka yebi nanu yango peut à se mettre en pratique tala na ville na biso de l'économie. Ville na biso eza ya kobeba ville comme salité partout ba foule partout donc soka yé premièrement abanana na assainissement atali assainissement ya ville na pour ville faut sa propre nan il aura liboso ville fait la propre donc soka atali assainissement donc et ça déjà bien et puis na ba misala o mususu eza ba délibéraliser pe ke batu mususu mudunyo surtout kozala akeluka musala na tana ville hôtel de ville ngo azala pe na capacité ya kozwa musala. Donc yango nde na ngana lo ba vraiment ba mot clé na nga na gouverneur o tozozela onon to ebité mais soki akoya akotambola na idéologie au présent acheli bango batambola nango soka otambola nango vraiment to mona ka ba réalisation nde nga réaliser et ça la malam. Ok, merci beaucoup Aaron Lubamba. Que demande le peuple Zaroko Baka à Koko Baba na poto deka to baki to sala pona bino baladeur. Pour collecter les bino, to baki to promettre bino que to za pembeni ya population pour na recevoir information moko ya bien ya routine de la bino na mikili. Boye ba bo comprendre le lenge nini mbora la biso depuis botika ngweza kokumbama. Na ebete bolinga émission mingi mais soki bozo linga susu mingi numéro oyo bo s'abonner na Info 16 bo cliquer son de cloche bo tike la biso commentaire aussi ya le lenge nini obino bo monique gouverneur ya ville ya Kinshasa Esengeli Azala botiki libiso on a commentaire s'il faut même bossa l'élection na ndenge na bino botiki la biso moi combo parmi ba candidats gouverneur oyo to reprenons ensemble avec vous. Alors ceux qui jeunesse na biso ekwei est tombé malade et baby et oza faute ba parenté oza faute na biso moko ndero ngai le lenge nini oyo moni gouverneur auti kolongwa o aza sous gouverneur ya mboko te comme élection ba gouverneur ezako salama yebiso biso André Kumbuta akumbaki Kinshasa ngo le lenge nini est-ce que akumbaki yango malamu to akumbaki yango mabe? Akumbaki yango malamu te na le lenge nini salité partout aucun na ville salité aucun debo salité partout bangongi akumbaki yango mabe. Voilà le lenge nini au Sengeli assemblée provinciale et voter les biso candidat gouverneur ya le lenge nini otozana eposa pour la ville ya Kinshasa na biso asunga biso abongisa Kinshasa soto ko baba voter pona asunga biso abongisa Kinshasa comme propre par rapport ndenge ya André Kumbuta kumbela biso mabe Kinshasa ki salité partout ki salité makasi to ka tisiko pe salité zakaka ata wana pa zoya wana pesa ko cha salité to boya yeka. Donc faut ça ta propre ton ndenge ta propre depuis que tu as la jeune de l'ingénieur propre, tu as la propre na ville qui tient ça na biso. Faut la propre. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment nio zako circuler à na ville province ya Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo. Question un biso ezali ya koyeba est-ce que gouverneur André Kumbuta ex-gouverneur ya ville oyo
akumbaki mboka na biso malamu to mabe. En tout cas, gouverneur biso ya kala ya ndeki mbuta eloko vraiment malonga sali na mboka ezate mitema batu nyonso ya blessé mitema batu nyonso za kolela mitema batu nyonso comme si nous sommes en deuil physique donc tout ça ko kufa ko sakana te donc nayebi tina lobani tala mboka ville ya Kinshasa yazaki lokola président ya ville ya Kinshasa mais président asungi bana te président a consolé bana te c'est pela ki abeta bana soko bana ba osala nini barolela kaka nde tozolela na ville ya Kinshasa lokola élection ya ba gouverneur ezosalama papa selon yo assemblée provinciale il fait ponela biso gouverneur ya lolenge nini pour na ville na biso ya Kinshasa pour apangisa biso ba main misu nyonso to. Merci maman. D'abord elle kamba conscience ils avaient mal kamba conscience puisque tant que conscience à mutu ils a ko rapprocher à ça malamu pona batu nzambe azanzamba ba innocent mboka oyo eza biso mais nzambe akota na mitema ya bato oyo bako pona biso gouverneur malamu po biso sto sepela to na mboka msuto ko kimela te to za ba condition to ko lela te apa nzambe mais bango baza mitema malamu pona biso gouverneur oyo akosala musala malamu na ville ya Kinshasa que peuple congolais a sepela na gouverneur wana azala gouverneur ya peuple a sepela na ye siko ba critère ya gouverneur ya peuple ngo esengele za lolenge nini akombaka mikolo nyonso atindikaka mikolo nyonso akitisa transport est-ce que il faut za lolenge nini ye gouverneur. Merci gouverneur ye azala ko la chef azala ko président mais ba organisation eze belé ba département eze belé akoluka bato bakosala bakokomba bazali bato bakosala musala bazali azokabula batache et aza kofuta bato po bato basepela donc afungola maboko gouverneur afungola maboko akotsa maboko na poche atala mbongo ya l'état apesa bato basala misala po évolution eza na kati na mboka c'est ça gouverneur ndi akoyi kozala donc ayoka peuple ayoka ye azala face à peuple aza musika peuple te. Voilà tout pour aujourd'hui, chers internautes. Merci Mingi de Bolandaki que demande le peuple na sur vos s'appelle l'émission Oyo Makasi. Alors ceux qui vous s'appellent dans Ngobo ça vraiment merci Mingi na moano babengi tata mokolo l'œil ya ba cameraman awa na Kinshasa Aaron Lubamba il paraît qu'azali cameraman célibataire. Mais le gouverneur, il y a ville Penza à province, il y a Kinshasa, gouverneur Nani. Avant de conclure l'émission, normalement un gouverneur joue un rôle véritable. Le relais, donc ça la relais entre toute force et à la vice-gouverneur provincial, et à la autorité communale, et à la provinciale, régionale, fédérale ou communautaire. Alors il doit renforcer et valoriser ce qui fait qu'un province d'aujourd'hui est à la rétablie, est à la en marche, etc. Alors merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Je suis en tout cas très fière de vous parce que tout le jour, appréciation à Bino, peut-être salutation à Bino, encouragement à Bino, le numéro est affiché juste au bas de vos écrans. Alors quand vous avez des grâces à la signorité, ça là est loco. Alors, bye. Agent 7, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,